Salut, chouker nyoto ya Volcanic TV eza abino na nangombe mwana mongala mwana Equateur mambenga na ye lisusu soki na ye bo na ye pamba te na ye poto tala video moko oyo ezo circuler na internet ya mwana mwasi moko Fanny bakenda ye Kishasa bango na camarade na ye Nana lelo oyo Nana akufi atikali na Kishasa Fanny azolela na ndenga mokete. Pourquoi? Parce que balingaki ba changer un peu l'heure, ba changer moi mon pépé, ba changer moi climat pour na nini ndenge tozaka na poto tozaka un peu stressé ba simba kindia ba kenda Kishasa ye kutazaki na mbongo te Nana muto sombela ke ba bienyo surtout ba simindia ba ke Kishasa ba sel parcours na ba normal ba tali ba famille ba tali pe moi Kishasa ndenge Kishasa ezoko évoluer. Et après sima balobi non jour na bango a veille ba kozonga lobi babi bakende kota la famille baketa la famille na bango na ndenge bazongi tant bazongi Nana bandi ko ebisa Fanny azoyo ka monoko bololo so ya monoko bololo mais Fanny a comprena kité pourquoi Nana zoka so ya monoko bololo mais Nana tongo atala bo muninga bandi ko bima fulu na monoko to landana no video oyo toyo ka ndenge nini Fanny aza kolela Nana. Nana tamuke, Nana fana nana plus 20 ans. Nana ndeko langai. Nana camarade susute. Papa da josa. Nana bienga yemba somelenga. Nana ko yate Nana fortifie ngai. Fanny toke de tozonga. Fanny toke tika bana. Zana kimia masel. Oh Nana tika. Zana kimia. Bana bazela. Zana kimia. Bazozela on kamuni no nzambe ni kwa pasi bo Yesu. Haleluya. 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 Seigneur de toi, c'est moi Angoyo. Seigneur de toi, c'est moi Angoyo. Oh mon Dieu Jésus, Afrique oui amour ça. Quand tu m'as bon de 20 on a katika Congo. Tolongona tokotika ranju. Tolia kateto melate. Poto tika kaka voyage. Bandeko boyoki ndenge nini? Boyoki ndenge nini Fanny aza vraiment kolela. Bana mama. Bo simba bo kebi bo banga nzambe. Bo banga nzambe. Tangu biso toza na kati na poto tolokotaka mbongo te bayaya. Bino batu boza na kati ya Afrique na poto balokota mbongo te bakenda okundola pe mbongo te kote bakundaki yango yaya. Awa na poto tokenda obuka mbongo lokola na matiti te na banzete okende kobuka te mbongo ya poto eza mbongo ya pasi. Soki malili bandi yaya malili ya dega. Soki moyo ezali moyo ya dega, moyo ezikisaka nzoto, ezikisaka poso. Ya soki malili ezali tolata ba botte, tolata ba manteau, na plaisir te tolata poto protéger nzoto, tozwa maladie te, coup de froid, to banga kango. Tozolata botte pour obatela makolo, zo ba rhumatisme te, o misisa makolo banda kokanga mao te. To bomba kanzoto na biso na ba tricot na banino tie bono tie perruque tie bono milingyo kanger chapre pamba te bandeko nanga Kishasa to mi bomba ka bongo. Pourquoi? Parce que to lingi maladi te poto ke koluka mbongo malgré mundele akanisaka bana na fin du mois mais mbongo wango ezape ya malonga te. Eza mbongo moka ya normal okoki kolia ngo 2-3 jours esili nango mais ozomona bato bazo vivre na kati ya poto eza mbongo mutoki na bango. Pourquoi? Mundela yebi kopesa musala nyonso valeur ato sukolaka toilette mundela ofuta mbongo na yo okombolaka balabala akofuta na fin du mois mbongo no ekoleka na compte na yo memaka koko moko boye na mukongo na fin du mois mbongo no ekoleka kenda kosukola bakoko na fin du mois mbongo no ekoleka nga nakendaka natambolaka na
nakenda kotika biloko ba livraison na ba nini bato so baso biloko na ba restaurant nga mtu nakenda ko livrer ba biloko ya fin du mois mundela okanisa yo naza mécanicien naza maçon naza menuisier no nyonso tu mundela kofuta yo mundele esika na mundela bi valeur ya musala ata soko zo sala te mozala bana na ndako mundela ofuta pourquoi parce que ayebi oke noza mama musala otika na bana eza facile te eza bato musu basaka misala te basala ndako na bango ekoma lokola nini ya bana et comment quoi bisiko ba garda ka bana pour nini pour a garder ka bana na fin du mois ba pesa quelque chose yaya mundela yebi valeur ya musala yango ana futa biso soka futu pe bongo tolia kanyon sote mususu totiki na banque mususu tie provision au lait yaya c'est ça yango omona muto asali programme habité na 2022 non kita Kinshasa non ke Congo abandi ko sala économie na ye déjà na 2021 azo bomba mo muke azo tia pembeni mo muke azo bunda azo sala ba misusu basaka misala ba 2 fois akena tongo banda 6h à 6 na 16h azongi apemi 17h 18h alongwa kesu musala azongi 23h yaya ezana batu bazobela ba mikongo bazobela banzoto pasi. Pourquoi? Parce que azo bunda bon po ebi que non na 2022 nazo ke Kinshasa il faut na mona famille il faut na kanisa famille ya tolokota mbongo te bota nana atiki Irlande atiki bana atiki mobile nae aketa la famille ba laisser poison kaka na jour oyi bango ba ozonga lobby lelo ale poison moi ça au cocotte le matin akwe fulful ebimé na munoko bomoni mbe nadine azolela camarade ndenga azolela zo kokate alobi avant baya Kinshasa basali ba prière basali ba mabondeli pour baya ka Kinshasa mais nzamba permettre lelo ya ke kotika na Kinshasa yaya moi sena nana sala ki onini asali ni lisumu nini oya sali poatika Irlande akende tina Kinshasa bomoni kaka likunye mati mutema komi munene bochele ka poison poatika la kuna comme bembe ya suku bomi muninga yo zali bangate yo pozali bendete yo poko kufa mokileza tourna tour lelo oyo Diana alelaki mama Shako lelo oyo ba olela Diane alelaki Dadi di Kambala lelo oyo ba olela Diane alelaki Masirika lelo oyo ba olela Diane alelaki nani Mabiala lelo oyo ba olela Diane. Pourquoi liwe la kakate ke koya kozo lelo koya kozo lobby muto achelu muninga poison ayeba ke lobby pe koza tourna ye parce que Bible lobby tout se paye ici bas bana mama bo simba bokebi bana mama bo za mayele ba mama bisiko zo kendo ko cha lokolo ya biliali ate bisimba simbate poison même ya maboko ekoma bisimba simbate biliali ate bozala mayele bisika ni bocha lokolo camarade nini ofanda ne soko moni wana déjà otali misu na tala ko dana misu mabe ya keba mi benda nzoto vieza moko tala nana lelo atiki bana atiki mobile na atiki ndaku na Irlande yana lelo ebembe yaya ndongo lalisi muninge bembe bongo yonde libanga. Merci beaucoup nalingi bino mingi bozala malamu wana eza concert Mama Volcanique TV koluka koboma mutu te pona bisengo mokili parce que bisengo mokili erotikala na mukolo yango yo na nzambe nde liboso boye tanga zo poser ba question ya banga mokolo Yesu akoya jugement ngo koza ndenge nini oluko boma muninga otika muninga comme bembe okati parcours muninga na katikati tamuswa koka okokisane 80 yo tielie poison lelo molimo nezo telengana yo na nzambe. Merci beaucoup na lingi bino mingi l'homme à la taille de Dieu le président du présidium kamata yo bizu koto zaina ba séjour non mayele toujours. Bisous les Flaviance, bisous c'est Seko, bisous na Libotango Memobimba, bisous na leader Steve Mokonza Zaka Moko. Bozala malamu na moni na tiki bino, au revoir.